Bandeko, tomituna nanu, pona nini Gloria akangami kaka na trésor elumbu. Eza bolingo ou bien kozala sir na yete mutetinda kakangama na trésor elumbu. Bandeko, ezali rando te, eza pe kopupula te, eza pe kochola te. Gloria, après tout, aza ndeko na biso. Azala zozo, aza kaka ndeko na biso. D'avance awa, nazwa ye lokola mwana nanga. Bandeko, mwana nanga Gloria Olangi. Pourquoi akangami kaka na trésor elumbu? Likambo nini bandeko? Kobanga mobali mususu akokolinga ete, kozala sir na yete to bolingo. Ha bandeko, mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Gloria Olangi. Selon ngai nazomona, Gloria Olangi azalaka sir na ete. Amimonaka apesaka batu raison. Soki batu balobi na ye, yo oza mabe, apesi bango raison, naza penza mabe, na kokozwa mobali neti bino te. Surtout, bolandaka histoire azoloba. Abalaka, badivorsa, bakezwa mwasi mususu, aye na place na ye. Donc, choc wana, tolongwe wana, toka masolo, Gloria Olangi, omona lingi mobali, apie bolingo, mobali yango, azo kipene ete. Donc c'est possible, soki Gloria akangami trésor elumbu, ezali neti, Gloria Olangi, alobi, a turo penza, nazwi mutu alinginga, koleka mibali mususu wana. Donc pananga Gloria, soka kangami trésor elumbu. Nalobi te trésor elumbu, alingi Gloria makasi. Yangwana pe Gloria alingi ye. Non. Nalobi boye. Gloria, par rapport à mibali oya vivre na bango, po koma na trésor elumbu, amoni nde trésor elumbu, yende mutu azoche penza ka par rapport à batu mosusu. Nakanisa bozo comprendre. Po Gloria Olangi, azalaki pe na posa ya mobali ya kitoko lokola trésor elumbu. Mobali ya hygiène lokola trésor elumbu.
toyokaka alingana ba musicien ye moko pa lobaka alinganaki na mobali awutaka na Londres nakanisa alobela biso mbalebele mobali na ye awutaka na Londres ayaki kutu azonga voire même aloba ye mutu atiaki ezemi me mobali yango tomona ye te. Bandeko elobeli ya Gloria ye moko tango alobaka abala deja na tango alobelaka ba vie sentimentale na ye ezala alobi akoloba na mutu te ezala alobi akolakisa mutu te ezala alobi na Marie-Laure mobali na nga oyebi ye pe obwakaka ye azala na Angleterre modeli tu Gloria alobela soko tali na mukola lelo ndenga kangami Trésor Elumbu seke Gloria Olangi mobali lokola Trésor Elumbu Gloria Olangi mbala liboso amoni ke mobali oyo yende mutu alinginga koleka misusu na bande lisusu nalobi te ke Trésor Elumbu alangwe Gloria non nalobi Gloria mutu azosentir bongo par rapport à mibali oyo avivra na bango na Trésor Elumbu différent nayebi te soki bozo comprendre nga bandeko oyo bozolanda nga awa bana basi sala neti mibali oyo olingaka ya guna yo bango balingako te bon omonaka neti balingako te ndeko yo mutu ozolanda nga ndeko mwasi ozala mwana muke ozala mama ozala koko oza kaka ndeko mwasi sala sikoyo boye mibali oyo yomonaka bajare yolingi balinga yo mibali oyo omonaka baguna yo sikoyo soko ozopusana pembeni na bango ozokutana bazolingo te omona ngo mwa problème no soki moko aye kolinga yo nakanisa koloba a turo nazwi okende soki pe aye kaka amoni nzoto no akei to aza na yo mazokipe nde mosusu ye azokipe yo te omona azodevalorize yo okosentir neti oza kaka sa mobali sikoyo soki mobali mosusu aye alingi yo aza na mwasi na ye azolobelo makambo to azotraite yo différent ke mibali tu batraita yo sikoyo aza guna yo ata alingi ne yo te alingi yo kaka likolo likolo ndenge moko na bamisusu me lokola ye azosala makambo ondira alingi yo makasi yo okoloba o penza ye okopesa priorité voire même obanda olinga même pas koswanisa ye olinga même pas kosilika okoloba o soko ake na kozwa lisusu nani ponga batia yanga ka te oyo atiaki ngaka akendaki alors oyo batia yanga ka bazanga ntina lokola papa robo bomoni yango wana nazomona Gloria Olangi aza na problème wana nalobi te aza na problème ya je t'aime bon ye nde mutu azosentir azalaka na problème ya je t'aime me nga nalobi te Gloria Olangi aza na problème ya je t'aime ye moko na kati ya mutu na ye na nzoto na ye amonaka aza na problème ya je t'aime
Donc bolingo nazoloba nzoto te. Bolingo osangisi na nzoto complet. Po soki na kolobela nzoto apamba na kolobela par exemple Pamela Shekola. Po Pamela Shekola ya kolinga te nzoto erate ye. Ba nzoto ba jeune abanda koluka soki botamba tiki ye akena cousin. Bwana azolanda bolingo te, azolanda nzoto erate susu te. Donc Gloria sikoyo nzoto te. Gloria penza love bolingo. Abandi koluka ngo lelo te kala. Azala na ba copain, azala na mibali. Masantira neti azala na eloko te. Selonga. Mais Gloria mama. Tika komikanisa bongo. Oza mwasi. Oza mwasi kitoko. Atoza kitoko. Lokola la baroni te. Moza kitoko. Lokola yomoko Gloria mama. Tika ko se dévaloriser boy. Mobali aguna yo azakaka. Oya kolingo. Soki pena na yete milinga yomoko. Po modèle okangama Trésor Elumbu. Okangami ye parce que yonde mutozo banga. Soki Trésor Elumbu ake nani akolingo lokola Trésor Elumbu. Menzoka Gloria mama. Yozana posa osala famille. Osala vie. Ozala na mutu. Bokoma na it bakoko. Bobota bana. Botikaka bana na kilasi. Bana bakola basilisa ba université. Bakutaka mama na papa. Tango bakobota bakoko. Bamonaka yo pe koko ya mobali ne mwasi. Bozotambula na scène ya Paris. Bozotambula na bangomba ya Mbandaka. Oza na besoin makamba bongo. Mais Trésor Elumbu ye alingaka Charlie Elumbu makasi. Gloria kobundela bolingo te. Bon, bolingo babundela kango sokoza sir na mobali yango. Mais yo kobundela te po yo eloko ezotinda yo okangama na Trésor Elumbu parce que yo moko ozali ko se dévaloriser. Omonaka ndengwana. Yo na Grace Mbisi. Nana leki na kitoko. Yo. Mais Grace Mbisi akoma kitoko koleka yo. Parce que Grace Mbisi a dévalorisaka te amonaka aza kitoko koleka bato nyonso. Et tant que la baronne aleki bino nyonso. Ata azape na mobali te. Mais ye soka lobi avanda na ndaku na mobali aguna ye akovanda. Soka lobi avanda na Trésor Elumbu akovanda. Mais yo Gloire Olangi yo te. Yo te eza te ke balingi yo te. Non. Parce que o dévalorisaka te oyo ozali na bote na yo. Olobelaka kaka ngai Gloire Olangi. Ngai 4 tribi. Ngai nzoko ibu. Yo kanisi yango wane kopesa bolingo. Wana kaka na internet. Mais oyo yo lingo sala via famille. Olingo zana mobali oyo alingi yo yo poko linga.
Trésor azopeso bolingo. Ndenge moko na mibali bakenda. Kaka yende azana image mususu liboso na yo. Sikoyo image yango yo omona ngo te na mobali bo. Ba mibali yo baleka. Ba oya guna yo. Yango wana ezo balolo mutu. Surtout ozo banga. Oza penza na kubanga. Soki trésor ake nana kolinganga lokola trésor. Nana kolobelanga maloba lokola trésor elumbu. Po ba o ba ya baloba bongo te. Ba oyo pe bazobenganga na telefone po ba moni na komi na Paris. Nazana trésor elumbu. Une fois kaka na tiki trésor elumbu. Bango bako tetenga lokola les bogards a tetanga. Les bogards a tetanga lokola la moche. Omoni Gloro Langi. Tango zo dévaloriser yomoko. Ba oyo bazo lingo siko bazo talo. Yozo mona bango. Lokola ba ex copain na yo wana. Oyo yo monaki. Balingaki na bango yote. Balinga kote osali nyonso. Yango wana soko kangami na trésor elumbu. Kobanga mutezo sala yo. Ozo ndima te soki trésor elumbu lelo yo. Bokabwani mutako linga yo lokola trésor azate. Ozo mona bongo. Mutako choli toi lokola trésor. Ou bien leki trésor na kitoko. Bazo tiana bango yo. Yo moko zawana oyebi. Mais ozo banga bango parce que oyebi pe. Ba o ba leki trésor na kitoko. Si ba choli toi ba kenda. Modèle ba treta yo. Modèle au vivra relation. Er moko lobaga. Il fallait pas oyeba na bango. Moyo chango kutu na liste. Ya ba bon souvenir ezate. Ezakaka na liste. Ya ba mauvais souvenir. Bien sûr, vous passez ba moment mususu ya bien. Momona yo mutozako forçango bango rien du tout. Mais pas trésor ozomona bongo te. Yango okangami. Mais Gloria Olangi mama. On vit qu'une seule fois. Soko bota malisusu, problème ezate. Mais na vie ozali, on vivre gaga une fois. Chaque minute ezoleka, chaque jour ezoleka, ozolekisa vie na yo. Gloria, nga papa robo, na traité lokola mwana te. Na traité lokola mwana. Ata na lobi la parole, alekio na kitoko. Po soki na traité lokola mwana, na kokumisa mwana mususu te. Mais bon, même les grands mopa walo bakiango. Atoza na bana 10 tomi balé. Préférence à la kara. Ato linga bango nyos. Préférence à la kaka. Préféré à la kaka. Neti les grands mopa o. Préféré na ye. Et salaga. Del Piero. Bino bokansana. Didisto. Non. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyoso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.